13 Ama Wangler Trésor Kachil Qualité Info. Chers internautes de Global Télévision, un grand merci à tous les chers abonnés qui nous suivent à ce net moment. Merci beaucoup Alvin de Moscou, 100% bio, 100% naturel. Un grand merci aussi à mon vieux Marcel depuis Bordeaux. Marcel n'a pas su un grand merci. Marcel Kachina, vous comprenez. Donc, vraiment, c'était comme on aime au Bimba. Notre concert Joli Kabassé. On va essayer un peu. Il y a Rosolo là par rapport à la spéciale dédicace Nabiso et ça rabino plaisir pour un week-end. Bateau tout beau travail, un ami qui est vraiment sur beau travail. Bolingabo, la marque Global Télévision. Moi, sur moi, Liban, et autre le bail qui est dans bateau tout beau quota. Ce qu'on continue na Global Télévision. Au s'abonner et puis au cliquer côté bah la cloche wana au cliquer pour vraiment sur au aimer vidéo ou soit au aimer vidéo. Donc comme nous avons ici nous début émission vous allez brancher peut scotcher dans 100% dédicace à Mougo Alelo aux ala moi li solo par rapport vraiment nouvel concept ka ningi za la rato solo na Joli Kabassé les ningi na bande on a sope botiki na Kinshasa wana na on ramozo les gars na internet ma on peut zo les gars na mboka moi ba comportement pe ba jeune fille mais ningi to betara mo ma solo wana. Donc Joli Kabassé les parents de Boraba Oyaye. Ngai pe pegi titan na no Boraba Oyanga. Donc tozo senga na bino, bato no soza besoin que non bayo ka on a 100% spécial dédicace vraiment bo benga biso na numéro za affiché na bas de l'écran. Déjà avant tout commencer na rolinga na présenter bino concert na ngai Joli Kabassé les yemorope apesa bino mo ba mbote. Donc bonjour Joli Kabassé les bandeko bazotala yo yo mo pe mi pesa ko yo mo pe pesa kombo na yo parce que nga déjà na lobby on annonce o pesa kombo na yo aux appels chroniqueuses bandeko ba Hollanda partout dans le monde donc pesa kombo na bandeko ba Hollanda comme ça to solo la ndenge za na kinozeria biso za ba kino quoi. Bonjour kombo langa Joli Kabassé les la vita riche des jeunes garçons 520 gigas. Donc voilà, comme vous l'avez dit. Joli Kabassé, les 520 gigas, on a profité pour en avoir rappelé Batu. On a passé Mbote, on a passé Mabi, le roi passé Mabi, on a passé Mbote, Timba Mabi, on a passé Mbote, on a passé Mbote, on a Chocobabel, la maman de Brandon depuis Dallas, on a beau sanité, Noëlla pragmatique, puis on a Kinshasa, on a retour à Kinshasa. Mais tout le monde, Nicolo, moi, nzembo wana okomatanga na moko olinga ngo mais nzembo wana omona ngo ba sela ngo ba challenge bon en fait abeti na bien mais trop de bêtises quand nde bato soupe ba ndo boya mais abeti na ngapi na ba internet na moni bato ba tala ngo ebetali na ngo mozaba moi bato na ote o balinga pe robino okotanga ta komona ngona na spécial dédicace oui na bato na nga balinga ba sepela na robino makasi lokola Cédric Bumba Maboko Bank. Cédric Bumba yango. Cédric Bumba et moi yebi kapia ça. Ana Kinshasa to Ana Kinshasa. Alela Robino Makasi. Nathalie Kabassé alela Robino do bandeko langa ba famille nanga tout quoi. Alela Robino do ba tout ba sepela. Mais pour la Robino siko to moni siko ke non nde on a sope bina filé oui bien nzemo na mais oyema bébé ko boyanga nande oui ba tout peut nzemo moi mikolo pe to mona ngo musique vena biso Marcel alila ngo pe fort na Bordeaux yalinga ngo fort vena biso Marcel alila ngo makasi vena biso Marcel Kachina alinga ngo nzemo to beta mikolo awa eza soki love abi na linga ka kaka eza nini eza pona mbongo te soki mbongo te soni nzemo ngo za mwani pona ka oyoki ngo te na Kinshasa mam te zo beta joli franchement nzemo na sikonde na yo kite mais yo bika wa liboso na bika wa liboso abeta ki on bien makasi yo linga ngo te na linga ngo makasi d'avance non na sepelane ayemba ki c'est que yo za mwa matete tenga na mwa yolo na koli na yolo au mwa na Dallas na profiter na pesi ba spécial dédicace nanga na Muketonga no la cause Didier la cause on est là pe minga ayemba très bien makasi on est yolo boasu na musicien te banda lele kabino
Oh, mais nani déjà azati la costa azali bon toka na ba musicien belé baza na bango wana bani ya yolo okopesa mbote na special dédicace o bana poto otangi déjà otangi déjà o bana 15 kotanga siko ya poto bana yolo bon bana yolo bazali na pesi mbote belé na bana yolo Kabita Angela Papi Rita bato baze belé donc voilà na otanga mingi te baza bayanik bato na mboka ni voilà bana Paris Tony Kabita za na Paris Angela za na Belgique bato nyonso wana batikeli baza à Paris Papi Rita Angela na Belgique donc baze belé kaka bana Paris to beta sko mo masolo na mamuka ya Kinshasa masolo ba kermesse to mo ba kermesse ngo yindi ba jeune fille nyonso kaka fo bazana na ba stand na ba basala raté ezalaka no nini on a Kinshasa donc no air ba vacances au to mo na ba stand belé bandeko mingi to mo na ya bana basi phénomène non to ko ngo ka no ba fait belé ko mo na mo boy système 4-4 na ba aoza mo no ko na mo ko boy elzo côté kuna joli na sirke yo po oza chance heureusement stand déjà à Kinshasa nanga nazwa ngo mais nazwa nanga te ka ba contre temps mais ezaka nango bien za mabete mais bablo wana babi ke et comme ça peut basi mama bulu quoi soko ozalaka no déjà mobulu osala noka mobulu mais misu bayaka amiteka aoteka na masanga amiteka mpe suna ye moko mais oui misu basalaka na bango bongo mais eza mpe na bafilme mosusu olonga nayebi bazwa mpe biloko wana basala batikala mpe osala mobulu te na ndenge abanda mamonene nde asilisa akendaki koluka mo moke na ye azwi mpe azongi ndako na mais esalaka mpe bien kermesse namonaka mpe surtout bana bato bautaka bapoto so baye Kinshasa wana donc babetaka mwa batu lokola namoni Charlène Bangabito ye azala mwana Moscou ye mpe alingaka so abeti mwa tour na kine batezoka chama mwa tour na kine esalaka mwa bien badecheke luketa donc baspécial dédicace na ye bana Moscou mpe balingaka mpe so bake mwa Kinshasa est-ce que conseil mpo koopesa mpe na bajeune fille oyo mpe bazwaka mwa boule moko boye azwika boule ke azwa stand mpo na ye mosusu asala mobulu bon en fait nakoloba nga nayebi ke eza commerce utake asombi masanga na ye asombi biloko olia asombi yango mpo ateka azwa mbongo no ke ake asala kindumba mais soki ke bafilme mosusu bakendaka kuna bazwi banini na bango mpo babanda olinga mibale ya bato basala kindumba nga vraimen na bakonseye bango batika biloko ya bongo eza bien te mais bafi oyo bakendaka ke asombi biloko na ye masanga na ye mpo azwa mwa 100 francs na ye eza mabe te merci Jolie Kabasele napesi baspécial dédicace na nga mpona week-end na decheke luketo na Moscou nabosani te Marco Mbembe mpe mwana Moscou spécial dédicace na yo Junior Bukasa Okapi babi Okapi ezaka na couleur à noir blanc Okapi na couleur à noir blanc nabosani te Emani Kaniki na Paris ba spécial dédicace na yo yango wana mpona kosukisa kaka Jean de Dieu Makololia ye mpe azaka a na Moscou Makololia donc Makololia napesi ba spécial dédicace na ye J de Baba na Moscou napesi ye mpe ba spécial dédicace na ye nabosani te so tokeka na kati ya Moscou kaka Merida Dienda ya Josiane Gola donc napesi yo mpe napesi yo banini donc tozo continuer toujours kana spécial dédicace na biso lisolo tomoni Fabregas Maeso ba musicien ba kimia Jolie Kabasele tomoni mpe bébé Bouchut bébé Bouchut musicien moko boya mwana mukebo ya Fabregas ya Sukabo ye pa longwe tomoni mpe Fabregas ma ba musicien belé mpe baza lisusu te tozo continuer kana masolo we ensemble na Dubaï na ba musicien esali yo nde ye akendaka ne déjà akendaka ne kabo en fait soki ake kuna akeka bamakambo na ye mamu na bamusike lewa mo makasi kwa parce que tosala mwa micro akendaka ne déjà soki mpe ake ezaka bamakambo nde akendaka déjà ya bamusike kua mais lisolo mo mpe tosalema awa ya fali na fere onde polémique na bango esila te polémique na bango tomoni fali auti États-Unis oyebi ti fere abetaki na Cameroun donc bacritique mabe fere asali piaka nde guerre yango so ezongi nga kutu nde naza boye nga nakoki kocompare no fali na fere te mais fere ayembaka ti
azomema bamusicien na poto joli yebisanga vraiment fale auti Canada, États-Unis na ba musicien. Yo ndozo komisa fali. Na komisa fali te. Biso za mse ni gito. Kasi nga sola yebisi yo pona nga. Na ko tsa na 100% dédicace toto solo la. Pona nga. Nga sko pona nga. Nga vraiment na mona musicien o nga na ko beta masona lo bisa ya ka faire. À part faire na yebite. Ah mais oui. Na sur un dédicace na Anto Congo na Cotonou na Bénin, ma spécial dédicace na yango wala. Merci aussi à Héritier Lola na Moscou. Na pesi la patronne à SP Dinga. Donc on a pesi ma spéciale dédicace. Vous comprenez que Jolie Kabassé là, anga ba no soin sanga. Anga no soin sanga lobina anga ke no Elma yemo a aussi na États-Unis. Mais babi ku na ke faire égola malgré mungongo la ye. Piaka o Jésus de Nia sali côté kuna me musique. Voilà maman sana mo ba congolais. Ma spéciale dédicace à baba za na musique. Ah, c'est bon, donc, il y a des gens qui solo la jolie. Est-ce que vous avez pas danseuse? Oui, c'est pas bon. On prend mon peine à bina ma casse. Danseuse ni yo c'est pas là. Non, qu'est-ce que solo bati? Non. Ni c'est de tu vas voir la danseuse va surtout ba yebana. Pas confier le milieu. Ouais, c'est. Vous pouvez pas voir. Est-ce que vous voyez Miette Chege? Oui, ex, danser à Kofi Olomide. Mais bon, même Miette Chege pas comme chroniqueuse. Oui, non, comme on l'a dit, puis on est dans Internet. Est-ce que dans ce ni yo lelo mais ça la remonter ma pas si souka mabe. Asuka mabe. Oui, si maté. Parce que yo tanité. Te ngana otanga. Ngana roba notanga. Bazé belé. Ngana bandi. Même ata bande kolangai. Le roi Anya. Ah oui, otanga non. Anya, asuka mabe wa pona yo. Te Anya comme chroniqueuse. Ah oui. Anya. Est-ce que ça la peut bien que non ne pas musicien peut pas danser na danseuse na pas. Parce que phénomène on appelle ça trop hein. Au moins que non aime sous boss moko boy donc ande musique te bazala zala wana babaluka wana. Donc balière na bon na pali. Bango ba tourna wana. Bagenda musique te arobi manepe libanda za mena kati on appelle folia. Mais obi ke ba boss bébé ba bota pe na ba danseuse na bango créer pas problème. Oui na yebi. Oui bien. Mais autant va commoter. Spécial dédicace à Arnaud Kalonji Paris. Naomi Kakumbi na Toronto. Spécial dédicace na yango wana. Pasi Longomo. Glody Mavuzi na Kinshasa. Fabrice Makengele. Donc wana vraiment na Moscou, na Mosanité. Dani Bonjemba na France. Yango wana spécial dédicace na yo donc je pense que Jolie Kabassé les toujours panza. Les gens va dire que Jolie Kabassé les to beta lisolo ba deuxième bureau. Ba fait belé 10 na ba 5 na ba to loba. Est-ce que pour na yo est-ce que conseil peut ba faire ba film sous on a que film non na 20 ans. Mandimi na que non zala msusu mon père moro boye. Ils ont pour sa vie, tout pour sa vie. Il y a des panza, une spéciale dédicace parce que il y a des bad mais ça. Si je vois film sur arrondissement, même sur pour nambango. Donc ça aurait l'or moro pour nambango. Même sur Monica, même sur mobile âge na même sur chéri na ye. À Monica, c'est comme si Simba parce que phénomène dans les autres on a qui chasse. Les parents après ils ont le roi ba parents, monsieur le roi ba parents la ngai. Spécial dédicace d'abord. Famille Peka Kabassé là. Maman la papa la pesi ba mbote belé. Non lo baboy bana âge wana ya 20 ans ba parents ont vraiment bazwa batiki bana lo lenge wana akio bana na papa moko mukolo. Na éviter sur ba parents bongo vraiment na éviter. Bon, monsieur ça bon nzala biloko lia te na ndako ba famille ba famille fo yeba ba lia na sima bana akende ka bongo po biso tozo mo sa loso moi soso na ndako donc voilà yango ba sala bongo mais ngai na papa na nga Kabassé lenda botinga Jolie Kabassé lende na vandi boy papa na nga banda lelo ti lobe osala ngote na pese ba mbote belé
famille Kabasele Mobimba la pesi no ba mbote belé. Donc voilà. Ouais, merci. On a profité spécial dédicace nangai na Papi Zola, na pesi mbote, na pesi spécial dédicace aussi na Gloire Luzolana, Azana Kinshasa, donc fraîchement de l'Europe. Moi si il y a Papi Zola, na Bosanité, Nadèche Lumière Love du Canada, Yohan Siala International, Claudel Kozi. Na Bosanité pour suki ça, na spécial dédicace na biso vraiment to mo chité, mais to beta moi di solo mo asuka, mi solo ya mibali ya poto. Ah ba ina biso te mibali ya poto dans na Kinshasa c'est comme maki, soki ba jikenga kotika kin boy. Ba momi tout ba petit tout ba komi ay phénomène on peut au vivant on peut trop na Kinshasa ba miso pe ba komo ya na ba sida. Ah mais oui hein, et tambola bo au mona maki non momi moko bola takana noko na yef ba mona ba chaque 17h mais so ayoki ka noko moko ba zaka relation na kalaye akomo kene kuna na flat. Na l'idée ça la ma vraiment na utikin makambo wana vraiment na ki surtout ba fi akin so ka yoki ka ke garçon a uta poto te aza flat wana motema ne komika wana mais donc ozani la jona ye omona négligé ka likola mikili donc mikili yo boma biso donc biloko ye boma non biloko ye boma vraiment yango wana clairement pour le mignon garçon de Paris le baby face le ngabala Mickey le boss Ujana spécial dédicace na yango wana na pesi pe joli li atala en chair et en os na bosanité mon vieux ye ba bengaka ye Jean Chambaré de moté en mami chamba on va na Canada kuna ba na Canada na kasi à Paris Junior Chaumba donc motema ya mwasi na ye papa na Just Nathan masala nga pale la gi fort na spécial dédicace a pegi titan zo rara ba ye ba obima na bosa inte Gelor Lomboto donc Kenny West donc na kasi ya Grace na pesio mbote donc ba tutu azaga na bino bo monika ndeni to pandi na spécial dédicace joli Kabasele pas autant ba oyaye comme ça pour na to clôturer donc to senga na bandeko tout beau s'abonner massivement na spécial dédicace na pesio bandeko lega na boye toujours dédicacé étant même que toujours ça peut ba conseil to ça peut ba critique ka ndenge zalaka donc joli Kabasele yayo ko oza ba na ba potote la spéciale dédicace no wana na minute okutu konde na vandia eza grâce à Tabita Kabasele petite ya propre yemba sala ma solo hein ma bonne bouta maman Angelina yo yebi petite ya na ba bizu ebele no lobali po ya lobeza te o 520 yo yebi ma solo akati Tabita Kabasele papi Kabasele Angela Kabasele wana bandeko banga ido ba mbote ebele quoi ngana bana États-Unis spécial dédicace na ngana Maria Masiala Ado Masiala na bosa nite na kata Paris Sœur Claudine Masiala na beso pe ba dédicace na yo na bosa nite bato tout bolinga ngai na bosa nite bato tout bolinga ngai vraiment petit temps na zo kabine Dominique Chitea na Paris na Paris na pesio mpe ba mbote bisiko zali bana nyonso ya Paris bo sepela na spécial dédicace Polingoto kitoko petai moi c'est kitoko alinga pe spécial dédicace Polingoto kitoko petai kitoko pe ndong nyonso un spécial dédicace na ngai na bato nyonso bozolanda parce que boza vraiment ebele mais boko manenge bandeko na biso ya Paris ba komi bandeko à Moscou bandeko partout parce que ba yo quand un spécial dédicace bo sentir kara bo mesa na biso moi et ma concert Joli Kabasele a vraiment bon mon amato panzaka ça se passe comme ça donc ça se passe à Mukuba donc on a Moscou ba chroniqueur ya Moscou ba kangi donc oh vraiment bozo mona ke tozo solanenga ki kinoiserie donc bandeko na so pas Kinshasa boko maraka soko komika kata na WhatsApp kaka numéro za affiché wana orobima donc orobima bandeko na so pas Finlande ba komela ki biso Aline Baston Mimi Menga na pesi mode mama kasi lelo na Paris na pesi pe maman Jenny Kasai Mbote ba big dédicace na ye bato nyonso wana donc je pense que boko me kozala bien ceux qui posent un sujet moko boka na spécial dédicace to lobelango par rapport à ndenge za radozo panza teke na bita soki mot de la faire ozala par rapport à ya joli pour na conclure déjà de komina suka spécial dédicace na so bandeko vraiment ba mesana quoi ba mesana idéologie asika ah OK merci beaucoup vraiment na robo sana témoin na ngai na boki batunyo sa robo ramo na ngati la de ma vie makila na yo Joli Valumbu babi vrai chéri donc moi na ngana na lela fort papa na ye na bosanité colonel Eva Bambote Belé yo yebi masolo akati Bambote Belé
nabosani accent te accent mutu na ngai taka Jolie Kabasele jamais na kobosana yo donc bambote ebele Freddy Masimango ya yo ngana Freddy Masimango le papa de Samuel. Donc on se retrouve à la prochaine spéciale dédicace Nabiso. Il y a week-end on était là avec ma concert Jolie Kabasele. Bon mais ça n'a toujours la Global Télévision. On se retrouve à la prochaine. Quant à moi, je remercie vraiment l'équipe technique qui m'a accompagné. Je dis merci beaucoup à mon boss Trésor Kachina, Alvin de Moscou, manager 100% bio, 100% naturel. Bateau le roi Mabi, le sel, Azmak, la PCMBO, bateau tout. Pour soutenir Bisso vraiment Global Télévision. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Bye. Bisous.